Yeah, merci. Allô, allô, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Toye pour la contribution. Enge beni na mutuna. Oyo Papa Lumière, Kambula, Otuko Tuna. Nzamba sur le coup de la PC sur opportunité de sous yahogi bakokuta na pe yahogi bakosolola. Excuse, na ingna lo baboy. Pona ngana na contribution na ngai sai boy. Omoni makamba libala ebani na jardin d'Eden. Libala uti pa na Nzambe. Do libala bakena na mosundi yango mo lelo batebele mibale ebele pe base ebele lelo bazokoya na kata bambeba pote balandeki na mosuni pote tomoni na kata na Bible Esaïe chapitre 30 verset 1 lobete malheur et aux enfants rebelles o basala ba alliance sanke ba consulter Nzambe alo bazoke na kata bere rebelle yango na contribution na ngeza boy pour lelo moto a comprendre que o combien de temps eza moi passe do foka Nzamba diriger mobile lokola mwasi lokola mobile foka Nzamba dirige so Nzamba dirige to ke kata berere po tomoni Abraham tanga a boti mwane Isaac komi tango sko Isaac abala azotindi akende na kati na famille ya Sarah na tinete akende po babala mwasi pona Isaac Bible lobi ke atindi serviteur na akei mais azotuna kende na koyeba ndenge nini o aza mwasi abongi pona mosali na ngai melera kome kuna Abraham abiseke Nzambe akozala na yo po Nzambe akozala liboso na otanga komi ye moko molimo na Nzambe kambe tanga komi na puya mai alobi ke mwasi oyo akozala na motema ya kopesa na senge mai apesinga mai ye moko azala na motema kofungama na tina ete apesa banyamo na atambola bango mai nde mwasi abongami mpona Isaac ye wana donc eloko wani kuba do amoneke mwasi akozala na patience na kati na ye tala no kati na loka babiloko loka ba chameau wana o babenga baburu wana bamela combien de mai combien de tonnes bon bamelaka ba 200 litres mai mais tala patience o Rebeka azalaki nango donc yango pote kaka moto azwa mwasi kofanda boye en tout cas soki moto abiki atala po moto kozala keno bon oyo tiki yo moi lokola keno ke oyo yete oso Nzambe wapone ko ye wana donc yango makambo libala donc pour muta comprendre ezaka fo Nzambe le karibo fo bonde la ka Nzambe a guider yo sa guide Nzambe okeka na erreur po lelo bato bakomolanda basi pona misu awala na mosi no po te muso po aza kitoko ala ni moso te pasa boy en tout cas ndeko na ngai en tout cas Papa Lumière bato mingi yango bazuke na ka terrain na ko beta musu yanga moko po ngalelo tango ngana bandeki na mosi na bato musu pe ta babando pese conseil babike no wana za voyou le ron pe na seki pe po na uti militaire le mo osala ba vie pe ya komela banwa makamebele mais o pe bato bamona ke babeta c'est voyou mais or Nzamba na tande musu Nzamba ebeki liboso lelo to bana donc musala onga zaki Nzamba ponenga kisoda wana naza sukuna te lelo naza serviteur de Dieu mais ce soit total to sel combien de temps o esa ke no to vivre que to sel combien de temps que l'air moto nga na bunga na ngai na ko bunga nga na bunga côté na kenda Nzamba zo yebisa nga message que ete moi sino o tika na kata Luanda donc yango na yebisino ke makambo na mukobala esaka Nzambe fatambo sayo so la nyonga na musuni ndeko keka nere yango batebele mabale zo sibate yango ndeko moko ayemi ba musique profane redi aloba ke libale za loko basanga motema mbango te ko isengi moto sa abi bonga soki akoki po soki to ozo mwasi mususu akolukilo problème na famille ozo mbale mususu pe a compliquer vie na yo de yango soki to landa kana misu en tout cas ça peut passer et c'est nga fo Nzamba diriger so Nzamba diriger chèque ezalate et loko tout on Nzamba diriger ezala chèque te ezala toujours na victoire donc yo sala bon to solo bito landa tango moto musu alingi yo bota musu azana possibilité même si obala te so tango yo bando zela ka te na 1 mois 2 mois peut 3 mois ou peut une année azana na possibilité wana te yango mutu senga fa préparer yango Nzamba tanga salaki Adam et comme siko passa la Ève alerski Adam pongi ezaki temps préparation fa préparer donc moto senga ezala mobile ezala mwasi senga fa la préparer po ezala basi musu azolo ka obala azana préparer te mobile musu azolo ka bala azana pe préparer te donc mobile bala fo ezaka mamuna temps do fo mutu azala préparer penza akoka ketanga koki pota sani aka obala ndi en tout cas ma contribution na salaki nango pona kopesa na kata lebota yango wana merci en tout cas kola batela bino